na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mosepelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasakidila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bo c'est pela qui na ba service nyo so CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Mbote la balance sur le journal, il y a peuple pour na peuple, nebi ke bosale bel boso poste téléviseur na bino pour na kolanda journal na bino l'auto formation na biso na primature pour na kotal sabino que premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé qui réunion ya comité ya conjoncture économique et pas wapi balobela qui matérialisation ya 6 objectifs ya programme ya chef de l'État pour na deuxième mandat na Dina Sona héritier Mapindemi. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a salaki rendez-vous mercredi 24 janvier à Réunisaki autour naye ba ministre sectoriel ya membre ya comité ya conjoncture économique pour la kotala évolution ba paramètres macroéconomiques sur le plan national et international pe programme ya chef de l'État oyo ezali centré na diversification ya économie nyonso ezalaki passé en revue bosimba ke selon vice-premier ministre et ministre économie nationale oyo alobaki liboso ba panze sango na suka ya réunion gouvernement a tikali déterminé pour na rendre effectif programme ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atelisaki na discours d'investiture na ye pe fixation ya ba diversification ya économie nationale na ngambo mosusu alobi ba abordaki ba question mibale ya liboso ezalaki bongo note ya conjoncture oyo esalemaki epai ya ministre d'État pe ministre ya plan ezalaki complété na gouverneur ya Banque centrale du Congo pour na kotalisa évolution ya ba grand paramètres macroéconomiques oyo ezali kopesa santé économique internationale pe na interne alobi bayaki na ba conclusion ya liboso ezalaki bongo yeloko ya kobanga ezalité appréciation monétaire oyo ezalamaki na inflation ya munene bato nyonso bazelaki yango kasi yango esalemaki te pamba te ba mesure ya accompagnement ezwamaki na niveau ya Banque centrale du Congo pe lisusu esengeli kotalisa ke bakoko bakosala yango. Deuxième question ya malonga ezalaki bongo ko aborder ba priorité ya président de la République oyo ezalaki mingi ko rendre na meilleur délai effectif pour programme ya diversification ya économie. Madame gouverneur ya Banque centrale du Congo pe ministre d'État oyo azali kotala makambo ya plan ministre ya commerce extérieur ministre ya mine pe bango nyonso ba participaki na réunion oyo bango nyonso bakomaki na conclusion moko po na ko stabiliser monnaie pe kopesa franc congolais eloko ya malonga po etambola na ndenge ya malamu. Na sima ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a chargé qui vice premier ministre économie pe gouvernement mobimba pour na objectif motoba mobimba oyo président de la République a talisaki na discours d'investiture na ye na stade de martyr ezala matérialisé ezala kibongo mingi accès na ba services sociaux de base et ba services publics ya ezala bongo efficace pe pouvoir d'achat ya population sécurité transformation ya économie ya mboka nyonso eyeba na kozala slogan te bosimba ke na réunion ya conjoncture économique oyo ezali koya madame la ministre d'État ya plan pe ministre ya commerce extérieur a kozala porteur ya projet na niveau ya Ecofin boye na réunion wana ba ko présenter tableau moko pour na fiche ya feuille de route pour na ko réaliser projet oyo malembe yango ako embrasser yango na mbala moko te kasi ba ko indiquer ba projet oyo province par province pe ku pour na ko éviter nyonso eye bana koleka na ndenge ya malamu ndenge vice premier ministre ya économie Vital Kamerhe atalisaki bosimba ke gouvernement Sama Lukonde Kenge bazali koluka ko perdre temps te nyonso ezali bongo amorcé pour na matérialisation ya objectif nyonso chef de l'État atalisi pour na deuxième quinquennat nae. To
Totika la masolo etali primature pour l'hôtel Sabino que Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé qui paie conseil yaba ministre restreint et pas wapi ba adopter qui objet il y a ordonnance oyo ekolobela pour la prorogation il y a état de siège il y a Nord Kivu pe Ituri na dinasona héritier Mapinel. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a présidé qui mercredi 24 janvier la primature conseil des ministres restreint et pas puis quelques membres et gouvernement va participer qui selon ministre il y a numérique oyo asalaki office il y a porte-parole il y a gouvernement asalaki empêché à l'obi réunion et tourna qui autour et examen et adoption il y a projet ordonnance loi oyo ezali kolobela prorogation il y a état de siège na Ituri pe na Nord Kivu alobi bazalaki wana na conseil restreint ba membre ya gouvernement nyonso ezalaki président et pas ya premier ministre point moko kaka ezalaki important na ordre du jour ezalaki bongo likambo etali prorogation ya état de siège na Ituri pe na Nord Kivu alobi ndenge boyebi exercice oyo esalimi depuis ba mois ebele occasion epesamaki pona kotala prorogation oyo soki ezali nécessaire pe ko analyser projet ya ordonnance loi oyo gouvernement azwi na cadre ya habilitation oyo parlement apesaki ye pona kozaba mesure oyo eza na domaine na ye na tango bango baza na congé na tina wana yango esalemaki pe texte oyo ezalaki adopté ba membre ya gouvernement balandaki communication ya son excellence premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge oyo etournaki principalement na nombre ya ba point oyo ezali ko concerner suivi ya ba dossier pa ba membre ya gouvernement pe lisusu esengaki nécessité ya kozwa bongo na motema ba responsabilité nyonso ba membre ya gouvernement Poyo et Telemaki et Païa professeur et Bérande Kolongele. Voilà que ça dossier est allé primature vous savez que Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a embarqué mercredi 24 janvier Nabutu secrétaire général il y a eu de PES Augustin Kabouya Bangonion soba membre il y a présidium il y a union sacrée de la nation. Na qualité na ye, y a membre, y a présidium, y a union sacrée de la nation, famille politique, y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, secrétaire général, y a UDPS, aya qui commande à premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, na tournée na cadre, y a tournée na y a consultation, y a ba échange auprès de membres, y a présidium, y a union sacrée de la nation, na sima y a sortie officielle, y a plateforme politique, oyo ezali créé et pas y a ba membre, y a union sacrée, bango amoni inconvénient à ta mon côté na démarche oyo. Augustin Kabouya a lancé appel na calme pe atiki ke union sacrée et tikali bel et bien uni pe bazali bangonyo se ranger derrière chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali initiateur na yango alobi elongona premier ministre ba betaki masolo pona oyo etali initiateur ya union sacrée ezali chef de l'état bazali ko travailler bangonyo so esengeli bazala wana union sacrée ezali initiative ya mutu moko te ezali pe initiative ya membre ya présidium moko te azali kosenga na bato nyonso bayeba na kozana kimia oyo bazali ko dramatiser esengeli batika alobi abetaki masolo elongo na ba membre ya présidium bango nyonso bazana kimia pe bazana bosenga ya ko accompagner chef de l'état pour na président intérimaire ya IDPS alobi tango ezana ba division te na kati ya union sacrée ba membre nyonso ya présidium esengeli bayeba na kosangana ba koki ko se concerter ezali eloko moko ya malamu pona oyo etalié alobi ezali na dossier moko ya makasité oyo eskoki ko benda ba suspicion to pe ba division parmi bango ndenge Augustin Kabouya atalisaki pona ko rappeler bino quelques membres ya union sacrée na tête na bango membre ya présidium Vital Kamerhe balansaki plateforme moko na kombo Pacte pour un Congo retrouvé na sujet actualité oyo et alimenter ba débat na opinion na mokili mobimba topé na République démocratique du Congo. Batratation ya makasi na ngambu ya union sacrée de la nation surtout pour na oyo etali formation ya ba gouvernement ya liboso pour na deuxième mandat ya chef de l'état Bolanda réflexion ya infolingala. Nassima élection il y a le 20 décembre 2023 na République démocratique du Congo bosimba ke ba fortune ezali ya ndenge na ndenge po na ba regroupement pe ba parti politique et pa wapi moko na moko ayebi eloko nini oyo ye a gagné na tina wana formation ya gouvernement oyo ekozala bongo po na premier gouvernement ya deuxième quinquennat ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ko dépendre na ba force politique oyo abimisi ba députés nationaux ebele bosimba ke ba tractation ezali déjà ko salima pona oyo etali
nouveau gouvernement oyo ekoki kozala formé mikolo ezali koya bosimba ke ba regroupement ya ndenge na ndenge bazali kotalisa déjà ba force na bango moko na moko azali kotalisa ndenge nini ye azali kopeze na sima ya coalition oyo euti kosalema mikolo eleki entre autres Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Poto Tanga Kaka bango pe bato misusu bosimba ke Augustin Kabuya oyo azali secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social yep a betaki masolo elongo na président ya Assemblée nationale Christophe Mboso, président ya Sénat Modeste Batulukwebo pe Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali vice-premier ministre pe ministre ya défense bango nyonso ba membre ya présidium ya Union sacrée de la nation bango pe na ndenge na bango ba réfléchisaki pour na kotala eloko nini ekoki kosalema après sortie ya plateforme oyo un Congo retrouvé ya Kamerhe Paluku Kanku Boussa Batumona pe bongo na bongo plateforme mususu dynamique agissant et bâtissant Dab na Mokuse leader na yango premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo azana 72 députés nationaux pe une centaine ya ba députés provinciaux bazali pe na kati na bango na ba figure mususu ya makasi lokola Guy Luando ya AREP Moindo Nzangi ya AVRP Fifi Masuka ya A24 pe A25 Godefroy Mayobo ya Palou, Dani Banza ya Ako, Jean-Claude Kabongo, ex-conseiller ya Pro5, Tubasima, Bialosuka, pe Modeste Mutinga, oyo ezali bongo ba figure ya plateforme ya sika ya Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, bosimba ke ba tractation oyo ezali kotalisa déjà ndenge nini effervescence ekozala na ngambu ya Union sacrée de la nation, tu éviter soki boyokani ekoko batina suka, enfin que majorité ya sika ezala dégagé pour na ko permettre na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye bana ko nommer premier ministre ya sika oyo ako démarrer deuxième quinquennat na ye nyonso wana ba observateur bazali ko tala mais ekosenga makambo nyonso e bana ko tambola na ndenge ya malamu Union sacrée e panzanate pambate ezali mutambo ekangi nzoko pona ko kabola yango esengeli sagesse ezala mutu bako pimela ye akosilika boyebake bokangaki nzoko oyo ensemble bokabola yango malamu po Congo ekatana na bitenité. Namasolo Monsusu au 5 Simba que désormais Willy Makiashi, secrétaire général Yapalou, Akokumbela Lisusu, Paloute, organe de base, Balongolier, Didier Mazenga, secrétaire général adjoint de Akokumbela Yangos, cérémonie et Salima Kibongo, na espace 19 na commune Yagombe, Michael Pistoto Badita. Déclaration politique de cadre militantes et militants portant sur la destitution du camarade Willy Makiashi de ses fonctions de secrétaire général, chef du parti Lumumbiste unifié, Palou, en sigle pour haute trahison. Namaloba oyo nde conformément à l'article 111, il y a règlement intérieur, il y a parti Lumumbiste unifié, Palou na Mokuse à travers tous les organes de base d'Ango, basique Koko na décision, ya Kolongo la Willy Makiashi, na ba fonction na secrétaire général chef du parti à Palou, et président ya regroupement action des alliés de la convention à Asena Mokuse. Bondi melangai que sango oyo betaki lokola kaki na mato ya Willy Makiashi, oyo atikali yolela après mi bangé na ba accusation, oyo esali que ba poupolaye. L'absence totale du leadership et du management politique du parti depuis la tenue du deuxième congrès jusqu'à ce jour. 2. La désertion totale du secrétaire général chef du parti dans la gouvernance du parti, préférant créer de manière délibérée et volontaire des crises et des conflits opposant les militants les uns aux autres. Si Maya Kotié Libanda parti est décidé que Didier Mazenga Mukanzu, l'homme de Kisalou Nantola Kutuba Nanima, Oyo Azalaki jusqu'à la secrétaire général adjoint, Azwa Yende a participé à Kumbelango Kitoko avec un pacte idéologie, une organisation à congrès. À dater de ce jour, le secrétaire général adjoint en charge de questions politiques, administratives et juridiques, le camarade Didier Mazenga Mukanzu, assume à la fois l'intérim
du secrétaire général chef du parti Lumumbiste Unifié et du président du regroupement de l'action des alliés de la Convention et le parti Lumumbiste Unifié, AAC en sigle, jusqu'à l'organisation du congrès extraordinaire dans un bref délai. Ah! Ata molili eyindi tu butu eleki molai suka tongo ekosuka te kotana bana ya palu balakisi ke baza bilombe ya solosolo kasi ebongo na tuni nini yango bakati. Ah bon? Ebongo eloko nini bazala kozela bandakala nini yango eye? La destitution du camarade Willy Makiashi. Nayoki te olobi? La destitution du camarade Willy Makiashi. Awa penza game over banglais baloba veut dire je sili fin cop. Ba reporter ya info lingala journal ya peuple pour na peuple babeta ki tour na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu et pai wapi batali sibino ndenge bilenge bazali kosala ba poisson salé. Ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimba ke ba jeune kinois mingi ba développer esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa mo mesano ya kosala makayabu na ndenge na bango eteka makana wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano sero ba information okokanisa kaka salakindeke nzoka nde salakindeke te ba Kongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya info lingala journal ya peuple boyoka basali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to comme songo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso to sala eza Thomson ya sergent to benga yango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso to zoka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisa yango likayabu bongo tongo to zongo to tsango mungwa to zoka yango ba bombi yango na bassin o tie yango na basso bombi yango soko ebeti ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu to zwaka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu simalango tango okobimisa yango ekomi da likayabu tango okobimisa yango kotsango na moyi makasi te tango moyi moko bwa ndengo na okomona ngo ka yo moko ekoma kitoko okolia yango okolia yango pe na biloko ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyonso makasa pe na tokeleka kitoko na fufu bosimba ke makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki bati bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele population akoki kolia kasi manque ya ba moyen bandeko oyo bazali limité. Compagnie africaine d'aviation CAA Namukuse pour l'année 2024 va présenter ba vœu de meilleur na bango na ba client na bango nyonso. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasaki dila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur pe longévité
pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA akadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na kosepelisa bino ndenge ya mesala kosala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Naswa Boussenko aussi marqué pour la Italie Cannes Côte d'Ivoire 2023 Bafazo ya groupe ici là qui mercredi 23 janvier Léopard et République démocratique du Congo Bazali bongo qualifié pour la 8e de finale après match nul il y a 0 but partout contre Tanzanie Bolanda ba combinaison il y a ba 8e de finale. Nassime 3 journées pour chaque poule pour na Oyo Italie Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023 Bosimba Kenyonso et Sila Kibongo mokolo ya mercredi 24 janvier 2024 et Paiwapi Léopard ya République démocratique du Congo Basalaki score ya 0 but partout contre Taifa Star ya Tanzanie. Bosimba Keba Léopard ya RDC bazali bongo qualifié pour na étape ya 8e de finale ba combinaison ezali boye ba fiche ya 8e de finale ezali kobanda bongo mokolo ya samedi 27 janvier 2024 et Paiwapi nangonga ya 18h Angola akobeta bongo na équipe ya Namibie nangonga ya 21h ba Super Eagles ya Nigeria bakobeta na ba Lions indomptables ya Cameroun mokolo ya dimanche 27 janvier 2024 nangonga ya 18h Guinée équatoriale akobeta bongo na équipe ya Guinée Conakry. Boye nangonga 21h Égypte akoyamba République démocratique du Congo mokolo ya lundi équipe ya Cap-Vert nangonga 18h akobeta na Mauritanie na 21h Sénégal contre Côte d'Ivoire mokolo ya mardi na 18h Mali akobeta na Burkina Faso nangonga ya 21h Maroc akobeta na Afrique du Sud ba équipe nyonso oyo bakozala victorieuse bakoleka na étape ya quart de finale toujours na compte ya Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour la cause à la bonne santé, Potopoto est lycée mon corps protivable. D'une génération à une autre, choix ya Potopoto Diaming et Tikali na top. Ngai nakolisa bana nanga na Diaming. Bana nangai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko nangai kaka na Diaming. Diaming ezali Potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia Diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming lia otonda d'une génération à une autre. Motonyo so dana posa kolata sapatu ya kitoko esika ezali se moko na 7e rue et pas ya papa griffe hérité mapindemi igorti badetay. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo oyebinga na Elongi oyebinga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre Moussara na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais tu le loka ba blocage
mais oza quand même na ba ministre là, ministre de la culture azali, ministre de l'industrie azali, ministre ya PMI azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko va venir diminuer taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, vous avez pas Patrice pour diminuer taux de boulot, pour encadrer jeunesse, pour transformer bango. Si vous avez pour ça la sapate, est-ce que vous avez besoin de ça? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil au là. Adjoint ezali chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentili Modula. Nous avons même bonne foi. Albara Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé de faire ma politique, tout le monde m'a. Mais il fait qu'une bonne foi, l'autorité nous suspend pas. Moi je pense que nous sommes effort. Et ça, des fois, on a vu nous. On a des fois, on a la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale. Na petit boulevard, place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele, pour le monde a la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le but de soutenir Yango na Bimisi. Mais, il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, papa Dieu Mawa, nous allons dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut simba science. Maintenant, dans simba science, on a vu la matin. Donc, je suis là, aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à aux ala au mariage, là t'as aux ala sapat tu as mon nez, le colo la île. Il y a un ordinaire comme un roi est mort, le coca. Aux ala au le roi est mort, on dit comme un bolide, le colo la île. Il y a un en sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Journal ya peuple ekomi na suka toiko kabana boete sans que topé sa merci na Igor Tingo zaki bongo na sima ya caméra montage sima ya bongo na Fabrice Ndombi pe Christian qui a ngebeni journal ya peuple ezalaka supervisé pa na imoko hérité mapinde ngam tukutani ko les ya avoir. Bonne année na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, ko besa matondo accenti. Toi ça qui dit là. Merci d'avoir passager na nyoso pour la confiance bo pesa qui est. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur pe longévité. Pour la nouvelle année 2024, CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie. Bon, c'est pas là qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi di susu ko améliorer qualité ba service naie. Pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala te mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mose Pelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS.